Matondo mingi na bino banso oyo bozwi litomba ya kofanda pe bokoka kolanda biso na numero na biso ya Congo Bololo numero 7. Bamama batata bandeko bana na katiopa ya kati bana lisanga ya Ntimanti Congo Bololo ya lelo toye komelisa nano le peuple Congo ba Congo toye komelisa nano ba Congo Bololo po baza na bokono na bango ezosila te kasi biso toye na Congo Bololo mpona komelisa bango de façon ke bokono na bango ekoka kosila. Bokono nini oyo ba Congo bazali na yango bana lisanga ya Ntimanti ba Congo bazali na molimo ya trahison, traitisme tondi na kati na bango. Lelo toye penda na bagobele ya Congo Bololo mpona komelisa bango. Longwa kala ba Congo bazali kokoba na bokono wana ya kotrahire bantumwa na Nzambe oyo Nzambe apongo tolendo aza kotindela bango. Kobanda meme na longwa kala na 1482 longwa kala na epoke ya Nzinga Kuvu epa wapi bana na mibale bazalaki na boyebi bango malamu mwana otanga bakombo na bango abate oyo mwana mosusu azalaki na kati na bokoko mosusu oyo akomaki christianize akoma lié ya bapaya ala bomonaki ndenge sukaki. Toleki solo penda na ngambo ya Vitakipa kaka bino ba Congo bokamataki bakoni mpona kokenda kotia batumba ndeko na bino ya mwasi oyo abandaki kodefendre la cause na bino oyo alingaki kotombola bino bozozwa bakoni na ordre ya mopaya bozokenda kotia mpona kotumba ndeko na bino ba Congo. Molimo ya trahison, traitisme tondi na bino kaka bino ba Congo na epoke ya Vitakanga lolenge moko trahison tokomi ti na ekeke oyo ya Mvuluzi Kimbangu molimo ya trahison botrahir kaka eza koloka kutu te parce que soki baloki moto bato oyo baza na mono ya kitoko basungaka moto wana po ete kindoki wana ekoka kosila mais oyo wana ezali malédiction parce que malédiction mpona kosoigner yango ezali pasi mingi. Botrahir Mfumu Kimbangu bino kaka ba Congo bokomi meme lelo kotambola na kombo na ye mpona ete bosala nango fond de commerce bosala nango mbongo bino ba Congo bino molimo ya trahison. Alors lelo oyo tokomi na ekeke ya Mfumu Mwanda Nsemi tala bino wana kaka ba Congo boye lisusu kotrahir boza na molimo ya ndenge nini boye lisusu kotrahir okokuta kuna batraite lokola ba Matezolo oyo bomona ko aza miso lokola Liborodo lokola Kpodo bokomona kuna bato lokola Bazola oyo aza matoi lokola Simbiliki ou bien matoi lokola Ngembo bokomona kuna donc bato lokola Basangana fils oyo azali moke. Alors bamama batata bandeko kaka bino ba Congo likamoni. Alors lelo oyo soki tokotelema lelo biso bana bangala pour défendre Mfumu Mwanda Nsemi parce que aza na double mission. Aza na mission oyo ya bino ba Congo mpona kodefendre ba intérêt na bino ba Congo. Aza lisusu na mission wana ya mwando eza na kati na ye la spiritualité bonzambe kati na ye mpona kopesa bino ba Congo bolongwana na milimo mabe ya kindoki ya traitisme. Double mission. Alors biso bangala toko défendre ne Mwanda Nsemi mpona bonzambe oyo aye na yango mpona kopesa biso parce que biso nyonso tout obunga tokota na bonzambe ya bapaya na ba secte ya christianisme na ba secte ya catholique na ba secte ya protestantisme na ba secte ya branhamisme na ba secte ya bapaya
oye na kati na mabele wana. Yangona biso bangala toko défendre le monde en semi na bonzambe. Mais bino ba Congo, vous avez besoin d'un leader fort ou yaza ko défendre ba intérêt na bino. Mais tout le monde fumu monde semi a telemi pour na ko défendre ba intérêt na bino du côté politique, c'est-à-dire que du côté physique. Po liboso ke ko kovanda na mboka wana oli ya malamu tambola malamu sabaka mususu malamu esengeli na côté politique ezala malamu de façon que otongana ndako na yo ozana mosala otongi ndako na yo etc. Mais pona kokoma na niveau wana esengeli boza na leader oyo ya kotelema pona ko défendre vos intérêts na cadre politique. Mais tomoni mfumu wanda nsemi tout le temps azali ko défendre ba intérêt na bino ba Congo. Il parle que de ba Congo. Azali ko défendre ba intérêt na bino, les ba Congo physique. C'est-à-dire azali ko défendre ba intérêt na bino ba Congo physique. Mais na mboka mosusu ba kosala ni. Tout le monde a kozala derrière un leader oyo azali ko défendre ba intérêt na bango. Mais bino tellement que molimo ya traitisme, ya trahison. Molimo mabe. Et tondi na bino, tala, bino wana bokomi nde ko comploter contre Fumu Mwanda Nsemi. Bokomi na bino ko défendre un étranger à la tête du pays Hippolyte Kanambe. Mais Matezolo, c'est un gros traître. Azako kenda kokumisa mopaya Hippolyte Kanambe, un étranger à la tête du pays. Hippolyte Kanambe. Ye Matezolo, ye Zola, ye Basangana fils, bafandi pona ko défendre un étranger à cause de bango. Et pourtant, na boko kona bino ba Congo. Bolobi ke mopaya akoki kokamba mboka te. Wana ezali na boko kona bino ba Congo. Mais ndenge nini bozo buka mibeko ya bakoko na bino? Bozo ndima na bino donc mopaya akamba bino? Boza koloba ke non ne Mwanda Nsemi, Fumu Mwanda Nsemi kwa tulendo a manqué afingi et mopaya na moto ya mboka. Mais ce que le vérité, cela veut dire que otosi motote obuki mobeko. Ce que le na moto vérité. Mais Hippolyte Kanambe na kombo ya ngunda ya kosenga na kati na colonie belge oto benge RDC. Son nom na ame conscience na ye. Ayebi malamu ke kombo na ye ezali Hippolyte Kanambe. Ayebi yango. Ame conscience na ye. Ayebi yango. Mais qu'on rappelle ye que non, votre nom, c'est Hippolyte Kanambe. Wap injure. Wap critique. Ils ont ni critique, ni injure. On a dit que rien que la vérité. Pona bateau balingi bo sembo. Mais bateau ba boy bo sembo. Nde balingaka. Olo bana moto. Vérité te. Et pourtant. Bo sembo ekotika ba bo sembo. Mais bino ba Congo. Basala bino boni. Basala bino boni bino ba Congo. Bolingi botambola kaka na lokuta. Bolingi botambola kaka na molimo ya traitisme. Ya trahison. Non. Biso tueko mesano bino Congo bolo lelo. Po molimo oyo ya trahison ekoka kosila. Tala makambo ele. Ba oyo babengi bango balobi ko baza bangunza. Oyo baza ba notable. Ou vana vioka. Ba notable à l'okuta ya mayu avec des cravates na kingo. Quels notables qui sont là avec des cravates? Hein? Et puis ba notables avec les noms étrangers, les noms coloniales. Ils disent qu'ils sont des notables. Ils disent qu'ils sont des ngunza. Des menteurs. Vous savez? Ba kei ko serenir. Ko kende pa ya un traître lokola Matezolo. Pour relever que non, ba ye ko soutenir Matezolo. Au détriment ya moto oyo aye ko défendre vos intérêts. Mfumu Mwanda Nsemi qui défend vos intérêts à vous. Mais boza koyokata soni te. Boyokata soni. Soni kenda wapi. Oh que tout leader oyo aza ko défendre les intérêts de sa communauté, peuple wana azalaka toujours sima na ye. Mais tala lelo oyo ndenge tozala komona na mboka na Kinshasa. Kinshasa ezali mabele ya ba Congo.
Kinshasa ezali mabele ya bakongo. Bapayo bazali koya wana na Kinshasa baza konyata mabele na bino, baza konyata milimo na bino, bino bakongo. Mais ndenge nini bino bokoki kokenda ko défendre mopaya oyo aza ko détruire bino au détriment, n'est-ce pas, il y a leader na bino oyo aza ko défendre vos intérêts. Mais c'est grave. Mais yo mokongo koki ko prétendre te oloba nanga lelo ke nonga mongala yo linganga mongala. Ngonga na lingana mongala na vana na tolingi biso na bangala to vanda sika moko. Wana okosi ozo kosa parce que oza na intérêt na yo, hein? Ya ba nkusu kuna, ya ba indo bola mukaso ba okenda wapi, hein? Pour que ba indo nyonso to baza asima na yazo mosolo. Lokuta na bino. To ko démasquer bino. Yo ko prétendre te ko linganga mongala. Bongo ozo boya un leader na yo aza ko défendre vos intérêts. Oza moto na lokuta. Oza na lokuta. Oyo ko boya mfumu mandanse mite oloba ko yo lingi mongala. Wana okosi hypocrite, traître. Oza traître. Hein? Alors, lelo oyo mfumu mandanse mazo terma pa na ko défendre ba intérêt na bino. Mais bino bozo lala pongi, bozo tekaye, bozo comploter contre ye. Mais bino boza ba peuple ya ndenge nino. O ba leader politique nyo surtout ezali ba leader oyo baza ko défendre ba intérêt ya communauté na bango. Biso bangala toza na leader, c'est pour cette raison tozo yenga yenga. Parce que aucun leader na kati ya bangala, na Équateur toloba, na kombo ya lokuta wana Équateur, hein? Toza na leader ete o aza ko telema pona ko défendre ba intérêt ya communauté ngala obe ya communauté mongo. Toza na bango te. Rien. Okuta kaka bango ba politiciens baza ko défendre les intérêts de la colonie. Bemba n'a jamais défendu les intérêts de Bangala ni les intérêts non pas ya ba mongo. Mokia n'a jamais défendu les intérêts de Bangala et les intérêts de Mongo. Il défend les intérêts de la colonie quand il parle, ne soit les frontières héritées de la colonisation. C'est la foutaise parce qu'il comprend absolument rien. Hein? Donc, il défend les intérêts à Bakolon. Hein? Banda. Hein? Ce sont les enfants à Bakolon. Ils défendent que les intérêts de la colonie. Il n'a jamais défendu, non pas les intérêts à Bangala ni les intérêts à Bamongo. Donc, voilà. Les peuples Ngala et les peuples Mongo sont orphelins des leaders. Mais vous avez quand même cette chance-là d'avoir un leader qui défend vos intérêts. Tous les jours, Azako Telemazako Loba toujours les Kambaba Congo. Azako Loba toujours les Kambaba Congo. Azako se poumoner toujours les Kambaba Congo. Azako Loba toujours les Kambaba Yaba Misala Pona Bakongo. Azako Loba toujours les Kambaba Nzela Yaba Nini Ba institution Nini Pona Bakongo. Ozomon. Et Seigneur Boko Kako Telema Peko défendre. Mais bokenda na Katanga. Makambo oyo mfumu mandanse malobaka. Na kati na Congo central. Eza la même makambo oyo Kingu alobaka kuna na Katanga. Hein? Kingu défend les intérêts Yabana Katanga. Alors, yo meka sikoyo kotere mawana baluba ba meka ki koluka koloba mabe ya Kingu kuna. Bomona inde ba bengana ki bango. Na mabire wana. Parce que bana Katanga baza ko se retrouver na idéologie ya Kingu parce que Kingu baza ko défendre les intérêts ya bana Katanga. Quand ils disent Katanga yeto. Mais sikoyo lelo Hippolyte Kanambe na kombo ya Ngunda Joseph Kabila ameka kokenda kokanga Kingu atie na prison. Mais nakanisi donc mokolo wana Katanga mobimba ekoningana. Meme ba oyo bazalaka na parti ya Kingu te bango tu bako adere pona ko défendre leader na bango. Bongo bino ba Congo. Comment ça fait-il que leader na bino azoko défendre vos intérêts à vous? Ba intérêt na bino. Mais siko bino boza ko comploter. Ba kangi na mopaya oye na mabe na bino
parce que Kinshasa eza mabele ya Bakongo. Kinshasa ezali capitale ya colonie te. Bakolon batango basala eloko na bango wana, capitale ngai kozala kuna na centre ya nini ya colonie na bango, donc côté ya nini ya Sankuru kuna. Alors mopaya ye na mabele na bino akangi votre leader aza ko défendre ba intérêt na bino, mais bovandi nye bozoloba même pas un mot, donc boza ba complice. Bon yo surtout ba vandi nye ba lobby même pas un mot, ba réagir te, boza ba complice. Bo se prétendre te ke bino bolingi bangala, bo se prétendre te ke bino bolingi ba mongo. Tout le monde bino boza ba élément dangereux. Bino ba Congo boza ba dangereux, ba élément dangereux. Mais il faut faire attention. Parce que soki bozo simba leader na bino te, génocide eza ko prôné derrière bino. Keba eloko wana fu momandase mazalo bango tango iso. Mais ndenge ni boko kola la pongi ndenge wana. Boni mitema mabe eza na bino boy. Bino ba Congo. Mitema mabe. Ba se retrouvaka et pas leader tango bo moni que leader wana aza ko défendre vos intérêts. Et que fu momandase mi ne cesse pas ya koloba likambo etali ba intérêt na bino. Mais siko bino bovandi nye ndenge ni mopaya ya kangi mokonzi na bino atie na prison. Pas de manifestation, pas de protestation. Bovandi na bino. Ezala bakambi ya mangomba baza ko balobi eloko te bavandi na bango nye. Toza na bakambi ya bangomba ebeleza mema na ba Europe. Okokuta lokola bato lokola bambuta dianzenza baza makambi ya mangomba. Rien ça la déclaration pour na ko protester, rien. Awana Stuttgart avaniye. Akangi monoko. To moni lokola bambuta baluyengo awa bavandi awa na ba Stuttgart awa. Bakangi monoko balobi eloko te. To moni konzi ya bangomba kuna. Bambuta kiangani. Ou azali mokonzi ya lingomba église kimbangiste. Esengela tere malo ba mo a protester que non okoki kokangela biso ndeko na biso te. Bien que soki toza ko partager na idéologie mon côté, mais compte tenu les intérêts supérieurs à Bakongo, en tout cas, je proteste. Voilà. Si ko bino mozo zela banane ba protester. Bangala ba protester, Bamonga ba protester, Balu ba protester, Bana Katanga va protester? Non! Jamais! Il faut bandana ne pas na bino. Total amour. Oyo bozana ango na leader na bino o aza ko défendre vos intérêts. Tango to moni vraiment amour ezana kat na bino bozo défendre votre leader o azo défendre ba intérêt na bino. Ah oui, bandeko vraiment donc bazo défendre leader na bango donc esengeli biso peto défendre leader na bango. Na tango na toko kabola bolingo na bango. Mais bovandi na bino nye. Bovandi na bino nye. Cela veut dire que bo zui na bino, mwana na bino bo pesi ye na bapaya bali ya ye. Mais eza crime. Ezali crime. Tala kuna bato lokola Mbado, Jacques Mbado na komba bapaya Jacques. Mokolo boya ke nozwaka bakomba bapaya ba Jacques. ACP nazala moto ya colonie. Azo kata so nte kozwaka bakomba ba Jacques. Ya sepeli? Alobi non, mais écoutez, à partir de là, na interdire bundu dia Congo awa, na interdire bundu dia Mayala awa. Na quelle loi? Tala anarchiste moko boy. Un anarchiste. Di, so bo kangoli, fu mwandase misoko kangoli, Congo central. Tindira biso ye kuna na Mongala. Toko tia ye na kati na boloko na forêt. Na zamba na biso ya banzete ya minene. Asololaka ye na ba mikombo sokuna na ba lion. Ana ba batata bandeko. Esengeli to telemisa ba Congo. Molimo ya traitisme ya trahison ekoka kolongwa na bango.
po bango bazopesa retard na développement ya Afrique. Parce que batumwa nyonso tu baprofete ya baindo bayaka na ligne ya bakongo. Alors soki bango bazoboma bango, bazoteka bango, bazopesa retard na développement ya Afrique, bazopesa retard na développement d'abord ya Katiopa ya kati pe na développement ya Afrique, à cause na ignorance na bango, à cause ya traitisme na bango, à cause ya kolukaka misolo epa ya bapaya. Alors esengeli sikoyo biso mabota mosusu ya Katiopa ya kati tokoka koatake bakongo po molimo ya traitisme esila. Koma mopaya aya akanga ndeko na bino Hippolyte Kanambe, mopaya mwana atuchi akangi ndeko na bino azo kodefendre vos intérêts, atie na prison, mais bofandi sans même masse ya protestation. Mais Hippolyte Kanambe asala yango epa ya Kingu kuna bokomona, mais Hippolyte Kanambe asala yango ndenge Tshisekedi azalaki vivant epa ya baluba kuna bokomona ndenge baluba bakotelema. Mais bino bozo lakisa penda bozo sala soni, bozo sala soni okofanda boengai mongala na fandi bona yoki ata soni, bozo yokisa baindo soni, bozo yokisa baindo soni. Et pourtant les prophéties sont là. Oyo Fumukimbanga lobaki, Fumukimbanga lobaki awa ke leader moko ya bakongo akotelema oyo akokangola solo penda eteni ya mabele wana. Siku boza na prophétie wana, mais bozo boya na bino bolingi ni souffrance, bolingi bopesa baindo retard, parce que peuple moko kaka nde aliberaka les autres peuples. Hein? Bana na Israël etango ba se libéré, topesaka exemple wana bolinga yango, yango ali explosion à libération, il y a développement et kotiti na ba mindele nyonso. Et c'est pour cette raison la même chose et pas na biso. Soki bana ba Congo ba se libéré et kosala ke explosion ya libération ya baindo nyonso ya Katiopa ya kati ekoka koya. Mais bino soki bozozwa mabanga, bozozwa banzete, bozo beta soro penda na leader na bino visionnaire Mfumu Mwanda Nsemi, bozo pesa retard ya développement, ya explosion ya développement ya baindo na kati ya Katiopa ya kati pe na Katiopa mobimba. Quand je dis Katiopa, c'est-à-dire na kombo ya lokuta Afrique, mais kombo nango ezali Katiopa. Boza komona bozo mona responsabilité ou boza nango, bozo mona responsabilité monene boza nango, et que cette responsabilité ou ezali na bino esengeli siko botelema pona ke lourde responsabilité wana bokoka solo penza ko réaliser yango. Yango wana biso tozali ko lancer mot d'ordre. Mot d'ordre toza ko lancer na bino ba Congo. Soki peut-être par ignorance ndezo sala bino, po boko ko s'identifier te na leader na bino, ou soit parce que molimo ya lokoso ya mbongo po bokena kozwaka pembeni ya mopaya oyo aza kokonza mboka Hippolyte Kanambe. Hein? Yango wana donc bozo kokana bino ko se débarrasser te na bato wana. Alors bolingi wana bato wana yango wana bozali contre pe ko beta mabanga, ko beta banzete na votre leader charismatique Mfumu Mwanda Nsemi. Mais bolongwa na ignorance wana, tosengi na bino bolongwa na ignorance wana. Yango wana tozo benga peuple ngala, peuple mongo, na ba mabota mosusu bakotela mesengeli batelema pe baloba to attaquer sikoyo ba Congo parce que bango nde bazopesa biso retard ya développement. Bango bato bazopesa biso retard. Bozo landa ndenge
ba mabota mususu bazokosa biso. Voilà nga naza mongala na sabino vérité. Bozolanda ba mabota mususu bazokosa bino. O bazali ba faux journaliste tozomona bango de gauche à droite bazoloba ko bazali bana lokolo lopango et pourtant lopango na bango ezali na Kinshasa. Kinshasa ezali mabele ya ba Congo. So ozali moluba lokolo lopango no lopango no ezali kuna na Kasai. Alors okenda kodikita kuna olbike nga naza mwana lokolo lopango kuna na Kasai. Mais pas na mabele ya ba Congo oya ko dénigrer, n'est-ce pas, le leader ya ba Congo. Nga naza mongana na ko oya te na mabele ya ba Congo pour na dénigrer leader ya ba Congo. Non, ça c'est une insulte. Mutu andenge wana insulter, c'est-à-dire insulter bino ba Congo, insulter leader na bino, insulter bino ba Congo. Mais bovani non, eza lokola yo mo Congo ye na état mongala oya ko insulter notre leader oya za ko défendre ba intérêt na biso soki tozaki na bien sûr, malheureusement on n'en a pas. Oya ko insulter na kanisi bangala ba ko telema pona ko beto mabanga. Non. Bo toleraka biloko mususu oyo bakoki ko tolérer te na mokili. Non, pas comme ça quand même. Bo tolérer biloko ande wana te. Au nom de quoi? Oh, ce qui nous compte, c'est le Congo. Quoi ça, le Congo? Tout le monde n'est pas congolais. Tout le monde n'est pas congolais. Mongala n'est pas un Congolais. Mongo n'est pas un Congolais. Mokongo n'est pas un Congolais. Moluba n'est pas un Congolais. Non. Congolais, c'est quoi ça, Congolais? Dans quel Lokota? Dans Lokota ni Congolais. Congolais, dans Lokota ni. Est-ce que tu as français? Ngana za mongala na français. Bon, comment nationalité nange koza la congolaise? En quoi? Dis, oko sa bana mike oko sa mikolo te. Même moi na mukele musu ko sa ndenge wana te. C'est contre le Congo. C'est quoi ça, c'est contre le Congo? La foutaise, les faux journalistes. Bon wana nzela. Bo sa makele da wenja na YouTube trop. To ki bino na makele na bino. Alors to yusuko ko suko la bino na YouTube ah. Le journaliste patriote. Quel journaliste patriote? On est patriote chez lui. Nga naza patriote na mabele ya mongala, naza patriote na mabele ya lomongo. Yo za patriote na mabele ya baluba. Allez faire du patriotisme là-bas. Alors nous, dans ça, vous les Bakongo, bino Bakongo, boza ba trop fainéant. Boza ba fainéant. Comment beaucoup qui kokanga monoko ndengo wana ba mener votre leader ou aza ko défendre vos intérêts et puis vous vendez on a kati ya diaspora kaka politicien ni moko on a telemi pona ko défendre la cause ya Fumu Mwanda Nsemi Yaya Kasavubu. La seule. C'est pour cette raison que Kosenga na Fumu Mwanda Nsemi a récupéré biso Yaya Kasavubu à kota na siège na ye. Pas comme mokonzi kuna. Pour elle mérite ça. Elle mérite ça. Yaya Kasavubu mérite ça. Voilà moto yo azalaka efficace yewana. Na tango ya pasi ton pe na tango ya likama. Nde bayebaka ndeko yewana. Bayebaka ndeko na tango ya pasi pe na tango ya likama. Ezaka na tango esengo te. Voilà na tango ya likama oyo Mfumu Mwanda Nsemi akomi na yango na kati na prison. Yaya Kasavubu atelemi pona ko défendre la cause ya Mfumu Mwanda Nsemi. Alors sikoyo ba Congo zoba misusu, ba Congo zoba mususu. Bazo ko sepela. Ils sont heureux, ils sont contents. Bazo landa ba mingisi la o ba uti na mabele na bango bazo ba ye na mabele na bino ko sabino po ba yiba mabele mabino ba kosa kabino ke no biso nso tout ozali bana esika moko biso tout oza ba Congolais. Bino bomoni wana que c'est bon. Non, faites attention à ça. Non, bako sabino na 21e siècle. Alors to sengi na bino lelo bino ba Congo. Botelema. Défendez votre leader. Défendez votre leader. Vous avez un leader mususu to ayeko kangola bino ke Mfumu Mwanda Nsemi. Koyoka na yo soni te. Bayoka ka soni na moto azoko défendre ba intérêt na ote.
kolobango wana te ko ça c'est dit tribalisme te wana lokuta tribalisme c'est eloko malamu c'est dire l'amour de sa tribu c'est ça le tribalisme bon kolinga libota na mbwa pe mabe ezali wapi mwanda asemi soka alingi libota na ba Congo mabe ezali boyebisanga mabe ezali wapi oh ça c'est la xénophobie mais tala lokuta ya bamiyibi oyo bamingisi la mabe ezali wapi moto soka tellement défendre communauté na ye ndeza mabe il faut kotika communauté no balia bango baboma bango babotola bango mabele babotola bango bamisala babotola bango babiloko na bango nyonso wana nde malamu mais wana za un faux leader wa kotelema te mpona kodéfendre sa communauté mokongo telema ezali xénophobie te ezali tribalisme ezali malamu eloko kitoko sukali tribalisme kitoko kodéfendre sa communauté po bosila te basala bino génocide te otelemi ozodéfendre cause ya communauté na yo tribalisme yango wana eza malamu c'est-à-dire l'amour de sa tribu yo koloba te kote ngai nalingaka tribu na ngai te ngai nalingaka kaka koloni mobimba nalingaka mongala nalingaka moluba nalingaka motetela ngai nakotala yo olingi nga mongala yo kolinganga mongala ndenge nini au moment kotelemi te po défendre fumu mwanda nsima aza kodéfendre baintérêt na yo oza moto ya lokuta lakisa ngai ke yo olingi libota na yo po soki namoni amour na yo na kati ya libota na yo wana nakomona ke moto pe akoki pe kodéfendre nga ntango nakokoma na likama mais na ntango oyo botelemi te mpona kodéfendre fumu mwanda nsemi nakomona ke non mais écoutez ngai ntango nakokoma na likama bato bakodéfendre ngai te parce que bazali na mesure ya kodéfendre leader na bango te bongo ndenge nini ngai so nakomi na likama bakodéfendre ngai lokuta bolakisi mpenza na miso ya bato mpenza ke boza mabe ya koleka bino bakongo mpo na nini boza mitema mabe boye mais soki bokomi na niveau ya mitema mabe ya boyake ya koboya kotelema mpona kodéfendre leader na bino oyo aza kodéfendre baintérêt na bino alors donc vraiment bato ya ndenge oyo tokovanda na bango ensemble ndenge nini tokovanda biso bangala tokovanda na bino esika moko ndenge nini na niveau ya mitema mabe boye biso bamongo tokovanda na bino ensemble ndenge nini na lisanga moko ndenge nini na niveau ya mitema mabe boye me bolakisa biso mitema ya bino ya malamu po toyebake no bato soki tovandi na bango esika moko tokosalisana bolakisa bomonisa biso ke non vraiment bozaka mitema malamu ndenge na bokolakisa biso ndenge nini na ntango oyo leader na bino aza na likama nde bokolakisa biso bolingo na bino bolakisa biso la masse ya protestation na kati ya mboka wana na Kinshasa oza mabeye na bino pe na Congo central mobimba briser la paix ya bapayo bazokamba bino wana tokomona ke il faut toza esika moko na bakongo mpo balakisi mpenza bolingo epa ya lider na bango alors ntango biso mpe tokokoma na likama namoni on dirait ke bakoya mpe kosunga biso mpo tolongwa na likama oyo tokokoma na yango voilà bamama batata bandeko bana lisanga ya timati message tokokaki kopesa na bakongo lelo kongo bololo tokoki komelisa na bakongo lelo mpo balongwa na molimo oyo ya kitretisme ya kotrahir bokozwa lider mosusu te na nsima awa par mfumu mwanda nsemi soki asisi mission na ye te voilà nasengi na bino banso na pokwa lelo soki kozwi message oyo tomona bino vraiment ke non en tout cas message oyo eleki koloba te kono nga nazali na lingomba oyo ya bapaya oyo catholique les sectes naza ko se retrouver na ne mwanda se il faut se retrouver na ne mwanda nsemi
po ye aza ko défendre ba intérêt na yo ata oza kuna na kati na catholisme oza na kati ya catholique wana secte wana parce que oyebi tina te mais otali nde azo défendre ba intérêt na biso vos intérêts à vous les ba Congo physique biso toko bangala tozo défendre Mwanda Nsemi pour les intérêts spirituels po ye na bonzambe apesa na biso tolongwa na bonzambe ya bapaya biso toko défendre ye na côté wana mais pour les intérêts physiques c'est ova na malamu politique etama malamu epa na bino botonga ndako c'est Mwanda Nsemi ne Mwanda Nsemi oyo atelemi mpona kodéfendre ba intérêt na bino wana alors esengeli bino siko botelema mpona kodéfendre ye ntango mopaya aza komalmene atia ye na kati na makala lokola mwana muke na mabeye na ye. Alors matono mingi na bino banso tokute na bino ya numero mosusu ya Congo Bololo matono.